Papa Simon Kimbangu-Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu-Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu-Kyangani mwana bela wazola walengi zola kaka ekaka yangi kaka Kusimba Kumeka Yankele Bonane o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu solo lelo tozali na date ya le 31 décembre oyo tozali ko clôturer mobu ya l'an 2023 oyo ezali ete mobu très remarquable na lingomba ya tata Molimo Santu. Annonce ya Papa Simon Kimbangu-Kyangani na mobu o tozali kosilisa lelo yoka bino bozali bapanzi sango bino boto bosimba kama makambo nyonso ya tata Molimo Santu ya tata Simon Kimbangu mobu ya l'an 2023 na début na yango tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu-Kyangani alobaki nini tobandeli à zéro donc à zéro et siko lelo tosilisi mobu oyo toza kobanda siko mobu ya sika ya l'an 2024 nani mtako orienté biso sikoyo yebo Papa Simon Kimbangu-Kyangani ako orienté biso sikoyo mobu oyo tokozali kobanda tokozalela ndenge nini so ye moko mtalobaki ete tobandeli à zéro bino bozali ba grand observateur bino ba journaliste bapanzi sango bino nde bopesaka pronostic ya bilan ya année mobimba bolobi nini? Je sais que c'est une question pertinente, mais vous allez quand même y répondre. Makambo Molimo tali ye moko ngai te ye mutatindi ngai oh ye mutatindi ngai etali ye ngai te na boyi nanga kobimisa fuite d'information bino bapandisa yango bino tobimisa ba fuite d'information on n'a pas ces habitudes bapandisa yango ye bapandisa yango tobimisa ba fuite mais quelque part ezalaka mais oyo tata Molimo Santu boyi oyo tata Molimo Santu boyi tobimisa ba fuite wala etali ye ngape na boyi nako kobimisa ba fuite kasi etali ye kasi quelque part wana langage ya tata de la ville ya Nkaba utalobaka quelque part Nkolo toyebi te parce que awa toyoki ke ozwi manda ya koya kolakisa elongi ya tata Molimo Santu. Soki tata Molimo Santu apesi yo koli po ete okomisa na biso bana biso koli wana yango kaka tozozela papa fongola totala
Mais kolinga na ye kokomisa ya koloba ete ye mutaloba ki tobandeli a zero. Lelo nde tokotala eske zero ngo esili ou bien continuité ezali ou bien akopesa biso nzela mususu oyo tokolandela na mubu ya sika. Eza boye te, eza bongo. Donc kolinde yango wana. Tokotalela ye sikoyo ndenge tozobanda mubu ya sika akopesa biso ligne de conduite ndenge nini tokotambola na mubu oyo ya sika tozali kobanda. Manso wana kaka na babondeli tokoreusir. Boye te? Na bino preski bongo bazwi nzembo bazali? Oui, azali. Bon, peut-être si j'ai déjà inspiration, message à papa, dès que tu comptables à la loi 2024. Papa, bango bazwaki kaka chance ya kozwa banzembo. Me pona kozwa mabomba mi oyo eza nanu musika, nanu bofongoli page wana te. Wana ezali nanu ya bino moko. Bon, merci, Tolandi. Bazwi nzembo bazwi na bango mwa échec. Tolandi na yango ndenge tolobeli yango eke mubu oyo ailaka oyo tata Molimo Santu alobaki ete tobandeli ya zero. Sepela elonga emonani, elonga emonani na bino, elonga emonani bana na ngai bosepela. Elonga emonani, elonga emonani na bino, elonga emonani bandimi na ngai bosepela. Papa kama muke ezali me na kamonda ngase elonga yango ndenge yebisi biso elonga ndenge yango tuzomona déjà les donc elonga ya bapandisango emonani emonani papa. tobetile baboko kasi azali inspiré azali mpe na kati ya bapandisango ya solo ndenge tobandelaki yango koloba ete lelo le 31 décembre l'an 2023 tozali nde kosilisa mobu oyo na spiritualité oyo ezalaki ye moko tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyanga alobaki ete tobandeli ya zero lobi ezali nde le 1er janvier l'an 2024 akopesa biso lisusu ligne de conduite oyo tokotambola la l'an 2024 biso moko tosala ba examen de conscience la spiritualité na mubu nyonso oyo touti kosilisa biso bapandisango. Est-ce que totamboli ndenge tata Molimo Santu alingelaki yango soki tobebisaki ngonga yango oyo tokoka kosenga bolimi seza boye te awa tozali kobanda na mobu ya sika apesa biso ligne de conduite na spiritualité oyo tokotambola nango mpe tokoka kolonga ezali na ntina oyo ye moko papa Simon Kimbangu Kyanga ni mokonzi ya bule apesaki biso mokolo oyo ya fin de l'année pe début de l'année na biso bapanzi sango parce que tozalaka na grand devoir ya kopanza sango na mokili mobimba et surtout oyo ya tata Molimo Santu oyo tata Molimo Santu kino lelo oyo moyini ya kobundisaka likambo eza boye te yango na apparition ya ba radio télévision na biso elobamaki papa Kalonjo bazali wana papa Munyanga bazali wana elobamaki ete ezali arme monene mpona kosala défense ya tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyanga eza boye te
eza ndengwana. Donc biso nde tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani na cheli motema mpona kopanza sango na ye ndenge bolobaka yango na slogan biso nde bapanzi sango. Alors ya tango nyonso tango tokoyaka tata molimo santo akotala biso ndenge nini tosaleli na mobu mobimba pe ndenge nini tokotambolela na mobu oyo tozali kobanda. Pamba te matoi ya bato nyonso na mokili mobimba surtout na Nouvel An bato nyonso matoi na bango wapi bana bato bakopanza yango kasi papa alobi nini bino nde bokopanza oyo voix na ye soki eyokani ana nkamba bato nyonso balobiki solo ratelki pe presque bazosala mosala na bango e biso mpe tozosala mosala yango tozala makasi na mabondeli po ete spiritualité elongwa te na biso. Pamba te soki tokoti na makambo oyo ya pamba ezangi tina mwaye pe tata molimo santo agide biso alakisa biso makambo nini bokopanza ekozala te. Na yango liloba moke oyo tata molimo santo apesi ngai ya kokomisa yango wana kolobe te lelo suka ya mobu oyo ye alobaki ete tobandeli ya zero. Awa mobu euti kosila lelo le 31 décembre ye moko na bonzambe na ye akoyeba eske totamboli malamu mpe totangoli malamu te nde akopesa biso lisusu oyo ndenge nini tokotambolela la l'an 2024 maloba na ye kokomisa nde yango wana mpona ntongo ya lelo tosilisi bokombo ya tata mwana mpe molimo santo. Amen. Kimbangisme oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo yambo to yamba malendesi ya nzambe na biso tolobi boye soki papa bondeli esili ba protocole bakotiela biso sani na banza biso bakimbangiste ekoma nango mone courante to mokoloka bakoyebisa biso ndenge basalaki biso na retraite kentinza ni kozala lisusu te ubie mwa kenzengele ezala lisusu te mingi tokobela pamba te tosito mesana. Donc place nyonso toke kokutana mwa 1000 francs ekozanga te na poche po toyebike na suka sani ezangaka te. Kimbangisme oye! Sika tobongisa maboko totonda malendisi ya mutuya tozwi epai ya nkolo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Tobondela nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu topesi bino lokumu na maye oyo bokosalelaka biso ntango nyonso yango nde tokopesaka bino lokumu bino bobatele biso butu mobimba tozalaki bawei na mawana bino toye komona moi ndenge ye kobimbila biso wana nde mabongisi ya yo tata nzambe
solo toza na bana na bino awa bapanzi sango oyo alingomba ayo tata Simon Kimbangu. Topesi bino lokumu na mokolo na lelo oyo ezali yenga le 31 décembre. Oyo nde poso ekosilisa mobu oyo tozali kosilisa na mokolo na lelo poete lobi tokota na mobu ya sika le 1er janvier l'an 2024 tikete bozwa lokumu. Mobu oyo ezokosila lelo oyebi mpasi nini tozalaki na yango. Surtout na biso tobengami bana ya tata Simon Kimbangu oyo tokolandaka nzela ya Yerusalemi. Toyebi yango malamu ete nzela ya yo tata Nzambe ezalaka tango nyonso ya mpasi. Kasi na mpasi wana nde na suka na tango tolongi bokopesaka biso bisengo pe bokosalisaka biso na manso oyo tokosengaka na mabondeli bino nde bokopesaka biso. Yango nde tosengi bolimisi na mabe nyonso tosali na mobu oyo eza kosila mokolo na lelo. Banda biso bato toye awa na oyo bazali na mosika bazali kolanda Yerusalemi tikete toyokila biso mawa na mabe nyonso oyo tosali bokoka kolimisa biso. Mobu oyo toza kobanda lobi ezala mobu na biso ya kinya ndenge toza kosengela yango. Botala mabunga na biso te. Soki botali mabunga na biso eza kaka pasi. Na mawana bino okoka kobikisa biso. Toyaki. Biso tokomi toye kosanzola bino na tongo oyo. Babususu baza na nzela kwete bakota Yerusalemi. Batela bango nzela nyonso bakotambula bakota na kinya. Mokolo na lelo pe topesa yango na maboko na bino. Tikete bolingo na bino yango nde kosalama pe mongongo na yo yango totali kozela poete elongola biso na mobu ya kala ekotisa biso na mobu ya sika. Yango tuye kosenga epai ya bino basato ya bule onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tokende malamu